L'histoire du jour na Dekina TV, la championne, fona beta di solo yo. Na lingaka mobali ya indien. À travers ya muka quartier ande ko sala na magasin be indien. Ya wana yaka na okufa briske. Mukolo moko boye tozalaki na magasin ya ba indien wana na zando na butu lokola zuwa kana koma ko yoka kina mombala na koma ki ko bimana kamara na ngala championnat na bikete le lotio ko sisa musala ndeto ko sala nini ndeto ko zonga ndako la championnat bikete ngana na livraison na livraison ko zala bina ko zela yo ti livraison ko sila bon to sala nini to kende ska to kende la championnat yaya o bakunda na quartier na moni ya zo mema ba carton azo kotisa na magasin ya indien. Et ça le quoi donc zo mona mutu me le quoi la maye les até le quoi mon pépé zate net moi qui zengi moko boy donc azo sala ka musala oyo bazo recommander et puis copain nga lobi yo ko belela oyo kate menga so na pesier nino ordre ko sala tambona mokilo mona makambula champion yango to kangana mibali na biso to yebi mibala bikolo mibala bibala balo bazo mema pasi bandeko yo ka lisolo ya ndeko mwasi ya leki oya kenda ko mona na mboka na biso Congo et pas ben indien. Suivez l'histoire du jour aux Aladicité, suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, comme a dit Dekina donné Kanono était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babolignon, c'est Dekina TV. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et derrière. Je dis un grand merci à sponsor officiel ya Dekina TV. Mon vieux benzu la moto kata local fois 4 double pression. Ya Suède, ya yo yangwana. Un grand merci na yo yoza kolandangai. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde, bana mokimba. Bo yo pali solo. Oh, toza na livraison donc satanique. Yaya kufa na kata quartier mais ndeko mwasi amonie na boutique ya bendi azo kitsa ba carton minene. Abila championnat. Histoire eza boy. Grand frère moka quartier abande ko sala na magasin ya bendien. Batekaka nyonso ba menshi ba mafuta ba chaussures tout atekaka. Loko to bike yaya atekaka kuna ezali soko ke ko somba kuna ko zwa mwa réduction ndenge ezalaka kaka. Ta on a kei mwana mbali moka bendien ndeko sala wana azalaki intéressé na ngai. Nde grand frère wana ko sala nga signe na buka na kite yaya. Tokomi ko bima pe na indien wana tokomi bima na indien wana tokomi ko bima na indien wana vraiment to umela ki mwa mke ko umela mke na koloba ba 8 mois ya inane to bimaka diku grand frère wana ya quartier la championne akufa na liwa moko ya briske alala alamuka te to lela matanga salema na quartier bato balela ba ope balobaki pe bandoki etu moko yebi biso nde tozalaka muta kufa kapamba te surtout noko na bango lokoza ki lopango ya famille vraiment ba suspecta ki noko na bango mais bato musu babomai ka moto bo yebi kana karate za soki si boyebani makamusu pona osala ngo ko makasoni me bato na bana karate balobaki bafingaki o bakokai kosala nini kofinga. La championne ngana continue kana indien wana na memaka amina ngai ko kendeka ko zabiloko na magasin des alaka na yeko yoka ba soupçon ke abimaka na camarade na ngai ya mwasi na bikete ndenge nini okomi ko bima na camarade na ngai mwasi po akoma ko sani ko nga ko éviter ngai babike lokola komi boye ka wana ba garçon na boutique camarade na koma ko yawa nde na bikete na fongolele miso ote yo zonga ku lelo na zana livraison moko très important na kozela nabite na kozela yo ti okosala nini okozwa livraison okoyamba bonga to santo kende eske photo kende po yo lakaki ngambongo na kozela yo ote biloko koya yo kokoka te makambo yo sali makawa boye bato bakotsaka ba biloko abo yo kokoka te na kokoka te po nini azalaki clair te na ngala championne to fonda na mibali na biso ba Congolais mibali ba bikolo yo surtout ba o ba yaka ko sala kana ba mboka na biso mingi ba ya ko bebisela ka bato ba vie la championne na bité
Yo comme ko bima na camarade na nga yango zo lingo se débarrasser na nga po bo sala nini bo bima lobi dans 2 jours ou 3 jours la championne là qui anniversaire ya camarade na nga ngane so ndeko tieleka na moni sika ya ko pesa mbongo po abandeko déjà ko sala chantage na quartier qui a ko fêter anniversaire nde na sala ki cale de sorte que te ba kuta na te donc na sala de sorte que kaka ngana ye to sala soka ye musala soka silisi to kei sika to kende to yebe sika to kuta na kala championne to lekisi butu ya ye musala ka ndengo wana pona intercaler camarade na nga la championne tambola na mokilo mona makambo tant la championne lubaki non l'arbitre est colo l'arbitre zaka colo makambo ebele les supporters méchants les ballons étaient dimi bandeko ndeke moi c'est bila championne na fan tozo so na mobile les cas qui ba 20h ba 22h vraiment na zaki na montre mais montre na nga bandeko sala te pona koloba exact heure nini zalaki la championne mutuka oyo ezalaka donc na ba carrosserie fermée et yé télémi libosa magasin to bimi na kati kuna ngai na ye copain na ngai parce que to fandaki mwinda pe tozo solola tozo sala pe makamdenge zalaka kaka mais izalaki kolia mwa mate to ande ko solola kaka na kati ya magasin tant ba klaxonner pimpi mwa mutuka moka munene carrosserie fermée ba ye télémi wana chauffeur aza koloba na copain na ngai bazo sala nini bazo solola nazo mona pe kete ngai nazo mona ye paso mona nga po apesa nga bonsoir nga pe nazo ngisi bonsoir la championne na comprenant kite eloko ezaka neti mwa ba trouble de mémoire bente ba trou et donc babilo mo keza kozanga trouble de mémoire au trou je me rappelle pas ndenge nini ka bato bande ko kitsa biloko neti ba porteur si je peux dire ba fongoli carrosserie na sima la championne ba carton ya babiloko na kati ya mutuka wana nde fale banda ko kita ekota na magasin la championne na ngai bilinga lingo yo kolinga na mutoko ko linga te la championne bandi ko kitisa biloko na parmi ba garçon oyo bazaki ba porteur bazo kitisa biloko bazo kotisa na magasin yaya oyo ngana linga mobali na ngai kope wana na linga grâce yaya wana azalaki mais yaya wana kufa na nini na quartier bakunda ye batu balela le père na bango pe ba koma bango ko seka vie ezonga normal mais ye na zando azo mima ba carton pa kotisa na magasin indien la championne eleke la ngai et puis copain nga moni kete nazo kamwa alobi ato bengi akoyoka te la championne moni batu neti batu mo balongwa mayele neti batu moko donc ezaka baza concentré na musala bazo sala ni pembeni nini azotala kanjela azokende amemi carton kuna leki nango akoti na magasin donc bazo vider mutuka wana bazala ko mo ba 5 garçons 5 garçons parmi les 5 garçons yaya quartier azalaki la championne lekelanga na okanjo to madili na lobi me yesa kufa neko yebisa kopena na lobi me yesa kufa la championne nazo benga ye ndia lobi akoyoka yote awa ya kozwa instruction na yote à part ya ngai tu ne peux pas le contacter na tuni na lobi me pona nini ye ndia na lobi ke ye makambo salaki nde tsali etinda esika zali la championne bakitisa biloko na telemika boye nazo mona eza ndoto te nazo betolo ndoto te lisolo eleka na vi na nga la championne lisolo eleka na vi na nga bilinga linga na omona nde biloko ezokita na omona yaya quartier bakunda azokitisa ba carton elekela ngai et puis copain na nga lobiki yaya wana makambo asalaki nde saliki azale siko ya za wana bandeko boyoka makambo nini. Tant je vous dis que le terrain ma boule, l'arbitre est colo, partagez vidéo, s'abonner. Tozo zwa ma yele, tozo teyama. Partagez vidéo na yo. Bete la bande kono ya Kishasa li solo soki ata megezate. Ba keba na bilinga linga mokile se koma mabe. Kaka na Kishasa te même na poto na yoko bete li solo ande ko mobala bi leke na nga mwasa kufa. Mobala Londres. Akiti Kishasa pona ko sacrifier leki na ngai. Ils appellent les solo ko ya na sima ao. Ya o bandeko. Nde commence à bila championnat. Tango ba silisi ba vide. Na comprendre répéter. Batwana soki bakenda ki wapi. Mais na mona ki mutuka ndezo kende. Mutuka wana ya munene ya carrosserie munene wana fermé. Et démarrer kei.
5 garçons bazala ko mema ba carton la championne na ko lo bateke na mona ki bakenda ki na gauche ou bien te bakenda ki na droite ezaka neti ka boye kaka botango yoko sutuka mais bato bazala ki na moni mutu keke me bana mbali o bazala ki abake wapi la championne na tuna kopela nga ko bange kotelinga na binzambe na ko bima mobimbe sika oyo ko bange kotelingai na tuni kopena no me yaya wana kufa makamni nga nazoko mona zako memela bino biloko alongo akota mutasa kufa la championne ezate ke oboite ozo mona mutu neti nga la championne boye mutu ayebinga weba ke la championne oso kufa mozo mema biloko ozo kotsa na bengi grand frère azo réagir te loro neti kutazo mona ngati ndendia na lubiki makamu grand frère asala nde tinda esika wana abi makambu nini omuni kande zara bato bateka na magasin bango bakenda ko yiba soki ba yiba ka nini la championne ngai na sala nini na yebite babiloko abato ya zwaki ba mbongo abatande ko yiba nde siko nini azofuta ngo azofuta mwana ndenga kosala misala liwa oya kufa kana lala la mukate famite soki famille lobe kota ki na sima ba indien nde ba yeko sala nini babomaki ye c'est l'explication ande commence à bila championne parce que mutakufi kuna au mema biloko na nini na ba indien ye indien na solo bake makambo sala ki na magasin onde sali ki azala ni siko ya zawana makambo nini ndenge zala kaka ba jeune bazoteka na ba magasin ayibi mo eloko azomisi mo boya kansi bazomona ete nzoka bazotangele ba nyongo tange komé bele babike te yo le kam na mbongo wana oya ko sala na monde ténèbres bandeko okomi mo wumbu ya kokotaka na ba kosala ka musala na ba ya ba carton ya ba livraison na ba nini na ba indien ndeko esa kufa la championne beta li solo ba mama misusu kutu po mona lo bakete mindele ba yiba bisozo koto zo yiba ya pamba te ata yo futi te luke lungi nzambe lobaka bato wana baluka mbongo na ndenge normal mais soki eza na ndenge ya normalité ndenge ndeko mwasi azobeta lisolo mutu akufa na karata azomona ye na zandu azomema bakarton ende alobi mosala oyo asala yango nde tie ye esika wana nalobi yaya ntango yo omonaki ndenge wana bosalaki nini na ende bokabwana ye kaka wana obende na bi te ngai eza problème na nga te ngai ezalaki bolingo na biso na bi ya solo wana yo omoni ndenge wana mutu azopesa komande ya moto ya kufa ayebi sio pekete ya na bino akata to yo beleli ya koyoka te kaka yenda zo pesa ye mitindo asala makambo kosala alo yo zongeli ye bandeko na fongola parenthèse mwasi na mbongo ata basi oyo tobenganaka satana na église ozwi pende okazio ya kokutana ne na nzela ayisoki te ngai oyo satana soki aza na mbongo okobenga ye penda sata chou sata bébé c'est ça la femme avec l'argent ata zo mone sika ne zo memele liwa a continuer relation na indien wana a continuer relation na indien na tout mais maintenant vie les ande abi vie ngeza normal je crois grâce à ma maman ndeko apesi lisolo bi maman na ye abondela ka makasi lemsu yango nde épargner ye tala baleki botala bana tozo bota bazo kende kokutana na bato bakufa zo mona live boy likolo ya mbongo mwasi na mbongo akobeta satana akobenga satana sata chou sata baby sata love à cause de l'argent ndeko abangi atate ba continuer relation pour la nini pas ka moi chweke yango ndeko alobi la championne na landi masolo ya nini ya oyo beti ya malien wana etu vomi tozala na bamibali na biso yaya ata mibali ya bacongolais ata mobali ekolo mosusu faut faire très attention mokilo eza ya kobeba yo ozoyoka ngo lobaka te ye mwana mwasi na bimaki na mobali wana kasi esali eloko te yaya mutu na mutu azaka na faveur na ye epai ya nzambe mutu na mutu aza na grâce na ye epai ya nzambe Moïse akota na terre promise te à cause ya désobéissance. Samson asilisa nini na ete à cause ya que le kobala mwaso il fallait pas a que le kuta na mwaso il fallait pas kuta na ye. Mais nzamba bengi nani l'homme c'est le son cœur.
Mutu abomi mwasi, abomi mutu po azbimana mwasi na ye. Nzamba bengi ye David, l'homme selo, mon cœur. Yango loko la champion na kosala nzamba kolimbisa. Il aime su yo kosala ngo kolimbisa mate. To landaka te ke ye asali te mutu azana ngonga pe na tango na ye. Bobota mi ebele. Toza bone kando bele ebele mwasi one kanda likina. Ezo sala nini ezo luka ko différencier ke ye wana aza one kanda me one kanda mususu. Bilanda landa. Kamara idanga pa yiba kanga pe na banda ko yiba. Ndeko. Tala bando banda ko yiba vino ya ndengeni. Ezala ba mame belo mona zo beta petolo ke te mindele ba yiba biso feto yiba bango ya mindele ba yiba ka mbongo ya leta oyo zo yiba wana eza mbongo ko mutu a investir asali lidel a investir asali soki nini na koyi koloba eza leta te eza mutu na sima lidel wana ko mona eza mutu eza leta te eza leta française te eza leta belge te eza leta suédois te des fois on se trompe. Ndeko ya kufa me akoma ko mema ba carton na magasin ya bendien. Donc magasin nyo sa bendien peut-être que ça na Congo maintenant mokili mobima ya koma livraison sur livraison na ko bengai. Ko kitara ba carton. Donc ce qui nzamba tika asalaka kete yo vivre 50 ans, ba kate yo 40 ans, 10 ans na kende ko sala bango na ba biloko ka ya miki pona ni maboko milai ko yiba. Mama lela mwana. Papa lela mwana. Ndeko mama na eko zanga o pauvreté. Loko la fanda kana lopango pene ba beta babuma. Nzoka yemo kimo yibi na ndeko sana magasin bendien. Ndeko pe ndeko apesi lisolo bike makambo ndeko sala nde mema esika oyo. Bandeko langai. To banga nzambe. Bible lobi ko yiba eza lisumu. Ko yiba eza lisumu. Ezana ba mama msusu ba papa msusu azo yiba bano ya boti baso mona. Exemple nini ozo pesa bana. Exemple nini. Yo monyong lobi yo grand maître. Ezana ba film msusu kutu ba lekaka liboso ya nini owe ba réseaux sociaux. Azo yibisa ngana beta na ngai. Écoutez. Ezana makamu msusu faut na sonia kolubango. Malgré biso ba congolais uzobe koma bien. Mabe koma bien. Bandeko, ndeko ya mobali ya kufa. Pendant des mois, bato balela bakunda. Nzoka ye, na zando, na magasin bendien, akitaka ba carton. Endia yebisi kopi na eke makambo asala nde mimi sika zawana. Azoteka, azako yiba. Azoteka, azako yiba. Azokansa kete baso mona te. Azokansa baso mona te. Tango ozo sala na magasin bato. Ozo kota na magasin ba oyebi keza surveiller obimine loko eleli to bente salio kansi penda kile nso ki baza ba yuzo ba yondo yebi te ya yope bazwaka ndozo zwa ya bango yeba ki ya yope atanda bo baza kozwa. Tu comprends? 5 ans ya vie na yo si tu gagnes peut-être 50 000 euros par an ou 60 000 euros par an ici en Europe. Bazio 6 ans ya vie na yo juste pour ne moi loko moko ya 2000 euros. Ça la comparaison. Donc pour dire que ma bé ezali bandeko. Na kamwe na bangi na lobi penja en tout cas moi mwasi asinyaka. Mwasi pona mbongo bandeko asinyaka. Atakuta na sata na obenge sata chou, sata bebe, sata infusionnement, sata confinement, sata pays voisin. Pona mbongo. Ndeko abangi te ba continuaka pe lisolo ti engenda eko sala nini na eko lembela ye. Encore ba fi na biso lo koso. Et sika zo moi $50 tika te. Azo ya po ba sala nini na bimina oya bimina oyo. Mutazo mona bato bakufa. Mutazo pesa komai na bato bakufa. J'ose croire. Ezaka yaya quartier te. Ba oyo mususu bande ko mema wana. Po ya lobi kete bazala ki lokola. Donc so mona bango me baza neti mwa bakizengi moko bo bazo kende neti. Donc concentré na makamba so sala memi carton akitisi kuna ayebinga na yebie menga na obenga ezo lobele lo moko te. Bazo pesa wanka neti ka lokola ba esclave. Awa. Awa boko déposer wana bazo yoka. Tango ba silisi alobi neti na yebi te soki ndenge nini na moni mutu keke me sika bato wana bakei na moni te bandeko
Tambona mokilo mona makam, tambona mokilo kota mayanzi. J'ai dit bon anniversaire, na tanti nanga oyo. Atala ranga bila championnat, je crois les 2 ou bien les 3 ils allaient anniversaire naé, mais s'il vous plaît, bon contactez ranga bien avant parce que des fois ngai na sala ba vidéo 2-3 vidéos en avance parce que j'ai vraiment pas le temps na sala kana sa makabo belé temps ngeza la mukuse ko sala ka vidéo r mikolonyo so des fois na kokaraté ya on a sala kalem sous quelques vidéos bien avant. Donc bon informer ngai so ko lingi la championnat ayembe na lokola lokola nani papa na biso boketi wa yambo api bebe tuyu donc contacter nga bien avant surtout na nini na WhatsApp et kosala malamu na meki kotala ba commentaire parce que je me rappelle na tanga ki yango na meki kozonga na ba commentaire pour na zwane fils que kombo na souhaité ba bon anniversaire mais na moni yango lisusu te vraiment bon anniversaire na tantino yo komela ki la championne na landaka o mingi les 2 ou bien les 3 comme ces anniversaires na nga soko souhaité ngai et kosala nga malamu ya umela na yo ba longue vie à toi oyo nano zwaki te année passée na mbula oyo ya sikoko kisi nzamba pesa yo asepelisa posa motema na yo vraiment osepela okumisa nzambe ba gros bisous à toi encore une fois de plus bon anniversaire cadeau euti pas la championne ya mwana malgré na meki koluka vraiment na moni kombo na te pona loba comment je peux dire na tanga kombo na sala ka moi bien mais vous excusez nga po na moni lisusu yangote. Encore un grand merci na Tio Manuela, vraiment Tio Manuel pardon, Tio Manuel tonton Manuel, merci beaucoup na soutien na yo vraiment la championne aza ko sepela mingi na soutien na yo. Merci mingi na bino bato bolanda kangai, merci bino ba oboza ko partager. Pour yo pour partager anote, merci pour ko kabana yo te e bandi lelo te, o banda ko kabate depuis. Donc yangwana un grand merci na yo landi ngai. Vraiment ceux qui na koyeba kana ko résumer lisolo oyo ezaki iloka mutu eza ya mutu iloko mutu eza ya mutu enfin misika komaki na commentaire bila champion mama na ngai ya bande koyebisa ngaki iloka mutu eza ya mutu iloka mutu po umela na mokili oyo éviter iloko ya mutu ezalaka nango ki enquêter parce que moi na quartier wana ya quartier tanga ndeko sala le sande ko bima ya enquête lelo akoti abimile msuna mwa $20 ya kuyibo benta bimina mwa biloko amoni ke yanke ba moni te lobi nango donc ozomona te bangi loka bato la vie au kende musika vraiment na lingi bina trop c'était la vente la championne tokutani mbala simanda ba masolo ya kafu masolo yo sunganga na yo donc mikolo moi donc to profiter se bronzer tous avoir vitamine D pour kala tetange bandako yinda wa donc mokili ko komela biso ngai na lingi bino ya trop aimer partager surtout ko go s'abonner. Bye bye.